Boboto. Bomo inabiso. Na yambi, nous la vivons déjà. Na yambi Jésus-Christ, oui. Tango toyoka kamaloba na ye. Jésus-Christ azali okati na biso. Matangi oto tanga ezali maloba na ye. Il est roi, roi bayoka kamaloba na ye. Yangona totanga kaliloba na ye, toyoka kaliloba na ye, tokangaka tobomba kaliloba na ye, pe tosalela kaliloba na ye, po azali mokonzi. Yangona nganga tsape pe akoleka wana po aleisa lisusu ateya lisusu. Poto azali na matoi pa koyoka. Bandeko, sikala tokopesa lokumu na misa na boyoki mahali ya Nzambe. Likiangi ya Bobele elimo santu akoki kopesa bato amikolo biso motema mwasika. Ote banso bakoma bana baliboja lioko penza. Liloba ya Nzambe lokola likomami obuku ya mikela ya baposo. Bandeko na limenia tolanda litangi. Ekomi mokolo mwa Pentekoste. Bayekoli nyonso basangani esika yango na mbala kaka lokito lowuti likolo lokola mopepe makasi ezali koleka. Lotondisi ntango mobimba esika bapostolo bafandi bamoni ndemu ememeli bango lokola miloli ya moto ikabwani mpe ekiteli bango moko okutu. Bango bonso batondi na elimo santo mpe babandi koloba nkota esusu. Se lokola elimo azalaki kolobisa bango. Ezalaki o Yerusalem bayuda bamotema molami bowuti obikolo nyonso ya mokili mobimba. Eyoki bango lokitelo lele boye baye kosangana ebele oyo esika ena bakama mingi zambi moto na moto azalaki koyoka bango kolokota na ye na mboka. Babulukani balobi bato bazali koloba wana bazali bango mponso bagalileya te. Boni moko wa biso azali koyoka bango kolokota na ye na mboka. Tozali awa baparti bamedi baelami bato ba Mesopotamia bayuda bakapadosia baputo baazia bafrizia bapafilia baezipeti mpe baekolo ya Libea ezali penepene na Sirene. Baroma bafandi yango bayuda na bapaya bakomi kosambelela Nzambe wa bayuda. Bato bakreta baarabu biso bonso toyoki bango bazali kosakola bikela binene bya Nzambe olokota na biso. Bandeko liloba ya Nzambe wana.
bandeko bato bakolandaka makambo na nzoto bakoki kosepelisa Nzambe te. Nzokande bino bozali baoyo banzoto te, bozali bato ba elimu Nzambe. Elimo wa Nzambe afandi komitema ya bino. Moto azali na elimo wa Kristo te, azali moto wa ye te. Solo nzoto ekokufa po etumbu ya masumu. Kasi soko Kristo afandi komitema ya bino, elimo akopesa bino bomoi. Nzambe bosili bokomi bato bakosembi omiso ma Nzambe ya solo. Soko elimo wa Nzambe oyo asepisi Yesu azali na bino, Nzambe akosepisa mpe nzoto ya bino nsima ya mwa. Akozala bongo na nguya ya elimo wa ye oyo afandi komitema na bino. Bongo bandeko bangai tozali na ndembo ya nzoto te, po tolanda makambo na nzoto. Soko bolandi makambo na nzoto bokokufa. Kasi soko na nguya ya elimo santo botiki makambo na nzoto bokozala na bomoi. Bayebanso bandimi te elimo wa Nzambe akaba bango bazali bana ba Nzambe. Elimo oyo bozwi akomisi bino baombo te po te bopanga lisusu. Akomisi bino bana ba Nzambe, yango wana tokoki kobenga ye Aba Tata. Elimo ye moko apesi biso mayele, ayebisi biso te tozali bana ba Nzambe. Pe soko tozali bana tokozala makambo ba Nzambe, tokozala kolisanga na Kristo. Nzambe awa tozali koyoka mpasi elongo na ye, tokozwa mpe nkembo elongo na ye. Alléluia, alléluia. Yaka elimo santu kopelisa moto wa kolingi komikema na bato bayakio. Alléluia. Amen.
atika nsele ye mpo ya kozonga mboka tata wa ye alobi na bayekoli baye soko bolingi ngai bokotosa mibeko mia ngai ngai nakobondela tata mpe tata akopesa bino mobondi mosusu azala na bino seko soko moto alingi ngai akotosa maloba na ngai mpe tata wa ngai akolinga ye tokoya omboka ye mpe tokofanda epai ya ye moto alingi ngai te akotosa maloba na ngai te maloba bino boyoki mazali na ngai te kasi matata moto atiki ngai nalobi na bino mpo yango awa nazali na yino na bino kasi mobondi eli mosantu oyo tata akotinda okombo ya ngai akolakisa bino maso mpe akokundolela bino maso na mobaki na bino esengo na oyo sa prédication, sa passion, sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel. Aujourd'hui, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous envoie son Esprit Saint. L'Esprit Saint est le premier don que Jésus fait à nous tous qui sommes ici parce que nous sommes ses croyants. Parce que l'Esprit Saint nous fait aimer Dieu par-dessus tout. Parce que l'Esprit Saint nous fait aimer notre prochain, notre frère et notre sœur par l'amour de Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous pousse à chercher la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous fait trouver la joie d'être chrétien, la joie de vivre en chrétien. Pour tout dire, mes frères, mes sœurs, nous sommes faits pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous sommes capables de rien. Jésus nous connaît, Jésus nous aime
Et Jésus nous a choisis pour nous donner son Esprit Saint. Dans l'évangile lu aujourd'hui, l'extrait nous dit ceci. Jésus lui-même nous donne cette assurance. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. L'Esprit Saint défenseur. Oui, oui, parce que le chrétien que nous sommes est aux prises avec des attaques de tout genre. Essayons de repérer certaines attaques de chaque jour. L'ignorance. Beaucoup de chrétiens ignorent la présence et l'action de l'Esprit Saint. Or, cette ignorance conduit à la mort. Beaucoup ne demandent pas sa présence. Viens, Esprit Saint, dans ma vie. Viens, Esprit Saint, dans mon couple. Viens, Esprit Saint, dans mon travail. Viens, Esprit Saint, partout. L'Évangile nous dit, mais les défenseurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et quand l'Esprit Saint enseigne tout, c'est-à-dire l'Esprit chasse l'ignorance, parce que l'Esprit Saint nous fait passer de l'ignorance à la connaissance. C'est cela enseigné. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Une autre attaque dans notre vie de chaque jour, c'est la paresse spirituelle. Cette incapacité d'avoir le don et les paroles pour la prière. Beaucoup d'entre nous, quand vous leur posez la question, as-tu le temps pour le Seigneur? As-tu le temps pour la prière? Non, je n'ai pas le temps pour la prière. Encore moins les paroles. Demandez à quelqu'un de prier. Je ne sais pas quelle parole utiliser. Et aussi cette lourdeur de venir participer à la messe des dimanches. On est toujours Monsieur Raison et Madame Raison. J'étais à la fête, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne pourrai pas venir à la messe. Cela s'appelle la paresse spirituelle. Et l'Esprit Saint, défenseur, vient nous défendre pour nous donner la soif, la faim de la prière, pour ne pas dire le goût de la prière. Mes frères, mes sœurs, quand nous avons l'Esprit Saint avec nous, la prière goûte et goûte très bon. Et notre attaque, c'est l'indolence apostolique. Devenus chrétiens, nous sommes des apôtres choisis par Jésus et envoyés, ainsi appelés pour poser au profit de nos frères et de nos sœurs des actes bons. Par exemple, évangéliser. Prenez la parole de Dieu, prenez l'évangile de Jésus et amenez ça à l'autre. Ton mari, ton épouse, ton enfant, ton ami. Apprendre la Bible aux autres. J'ai lu ceci,
ça m'a beaucoup intéressé. Tel chapitre, tel verset. Voilà ce que je t'apporte. Montrer aux gens la doctrine chrétienne. Étant chrétien, comment est-ce que nous devons nous comporter devant telle situation? On ajoutera aussi visiter les malades, les prisonniers. L'esprit défenseur est là pour que ce genre de faiblesse s'éloigne de notre vie chrétienne. Nous l'avons vu hier, lors du match de tennis à Roland Garros. Et aussi nous avons suivi le match de football. La meilleure défense, c'est l'attaque. Avec cette stratégie, on gagne toujours. Et c'est la victoire. Cette stratégie est aussi spirituelle. C'est-à-dire, n'attendons pas que ces réalités négatives viennent nous attaquer ou nous défendre, mais plutôt nous devons les dissuader. Attaquons-les là où elles essayent de commencer l'existence. Attaquons l'ignorance, attaquons la paresse spirituelle, attaquons l'indolence apostolique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, en cette fête de la descente de l'Esprit Saint, demandons avec confiance la présence de l'Esprit Saint en chacun de nous. La présence de l'Esprit Saint dans son Église, dans son aumônerie, dans notre aumônerie. La présence de l'Esprit Saint dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Et tout à l'heure, vous serez certainement dans des fêtes. La présence de l'Esprit Saint, même dans des salles de fêtes. Comme pour dire, la présence de l'Esprit Saint partout. Alors partout. Pour pouvoir vivre pleinement et totalement de l'Esprit que Jésus nous donne. Mieux encore, pour pouvoir vivre pleinement et totalement dans cet esprit qui vient du Christ. Cet esprit qui est en nous pour nous enseigner tout et nous fait souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez, et vous aurez la vie éternelle. Voilà la vérité que l'Esprit Saint nous donne aujourd'hui. Voilà la vérité que Anne-Laure, Exaucé, Kylian, Jadis, Béatrice, Kevina, Christana, Samuel, Blessing, Pierrette, Walter, Alaya, Cécilia, Edith, voilà la vérité qu'ils vont vivre. Oui, aujourd'hui, ils vont manger le corps du Christ pour la première fois. Aujourd'hui, ils vont boire le sang du Christ pour la première fois. Aujourd'hui, ils seront remplis de l'Esprit Saint et ils auront la vie éternelle. C'est cela la fête. C'est la raison d'être de la fête d'aujourd'hui. C'est la raison d'être de cette appellation première communion. Un pas, mais un grand pas spirituel. Nous allons tous souhaiter
nos enfants, nos jeunes. Frères et sœurs, oui, que retenir? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Avec la descente de l'Esprit Saint, le jour de Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. L'Église ne vit pas sans le corps de Christ, sans le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ font l'Église de Jésus. Jésus-Christ aye abotami. Jésus-Christ aleki bisika biso atei. Jésus-Christ aliokwami. Jésus-Christ akufi. Jésus-Christ asekwi. Jésus-Christ akuti likolo. Pe lelo tozali kosepela. Jésus-Christ na bolingo oyo alingi biso. Na ndenge ayebi moko wa biso. Na ndenge aponi moko wa biso. Atindeli biso Elimo Santo. Elimo Santo azali likabo ya yambo oyo Jésus-Christ apesi na baye bonso bazali koyamba ye. Elimo oname akokitela biso lokola moto oyo etumbaka, moto oyo ezikisaka, moto oyo elimisaka. Elimo Santo oname akokitela biso lokola moto, le feu oyo etumbaka, oyo ezikisaka, oyo elimisaka. Nini yango ekolimwa? To nini yango esengeli kolimwa na bomoi na biso awa Elimo Santo abikeli biso lelo? Bozali koyeba ignorance. Elimo Santo akokitela moko ya biso po te tolongola yango, tozikisa yango moko ya biso ayeba te azwi likambo monene epai ya Nzambe. Likambo yango Elimo Santo. Pamba te kozanga koyeba ezali liwa. Nzoka te Yesu-Kristo apesi biso Elimo Santo aye po te tokufa te, kasi po te tozala na bomoi. Koyeba te Yesu-Kristo azali ye mokonzi, ye mobikisi, mosusu azali koyeba te moko ya biso aponani epai ya Yesu-Kristo po te azwa libiki oyo Yesu-Kristo amemeli ye. Moto ya Elimo Santo oyo ekokitela moko ya biso esengeli ezikisa, etumba mpe elongola goyigoyi na nzela ya boyambi na biso, la paresse spirituelle oyo emonanaka ndenge nini tozalaka na ntango ya kopesa Nzambe te. Tozali na ntango mpona makambo masusu ebele. Tala soki tokoti makambo ya politiki toza na ntango, soki tokoti makambo ya miziki toza na ntango, soki totali makambo ya mode bilamba toza na ntango, soki totali makambo ya sport toza na ntango. Kasi tozalaka na ntango mpona Yesu. Bakisa lisusu tozangaka maloba mpo ya kosala. Ndenge tozali awa, senga ndeko moko asambela akozala na maloba te, kasi miata yeka na lokolo tofinga ye totia ye okomona ndenge maloba makobima te. Basusu mpe kilo mpona koya misa, mpona koya misa lomingo nalala Yesu te.
wana ezali goigoi ya moni ya wana Yesu Kristo atindeli biso moto mwa Elimo Santo po te totumba yango, po te tozikisa yango, po te tolongola yango na bomoi na biso. Tozalaka na ntango ya losambo, tozalaka na maloba ya losambo. Lomingo ezali mokolo mwa Yesu Kristo tokendeke misa eloko mosusu te. Likambo ya suka oyo etungisaka biso, oyo biso tosengeli kozikisa, kotumba mpe kolongola. Bobangi mpe soni ya komipesa bo apotre bo motindami mwa Yesu Kristo kati na biso. Basusu basololaka te likambo ya sango elamu. Bandako mosusu ezali awa, mokolo moko te tata ye mama yaka toyokana liloba ya Nzambe, mama mpe ye tata yaka toyoka liloba ya Nzambe, bakoti mpe baye bana kofanda wana totanga liloba ya Nzambe. Ndako oyo Elimo Santo akiti tosengeli kokabolaka liloba ya Nzambe, kokabola mamomi manso oyo Nzambe azali koyebisa biso yango. Tokendeke kotala baninga, tomemela bango makambo kitoko. Moto oyo azali na Elimo Santo akobanga te, akoyoka mpe soni te, akosala makambo mana manso. Yango na biso tosalaka yango te, tozikisa yango, totumba yango, tolongola yango na bomoi na biso. Toyoki lisusu na sango elamu lelo, Elimo Santo mpona mei akoya akokitela biso po te oyo Yesu Kristo ateyaki toyoba yango mpe tokundolaka yango. Yesu Kristo ateyi biso te ye moto azali lipa ya bongo, ye moto azali lemeli ya bongo, moto akolia lipa na ye mpe akomela makila ye azali na bongo. Yesu Kristo moto ateyi yango. Soki ozali na Elimo Santo okoyeba ntina ya liloba wana ya wana okopusana na mesa esantu po tolia nzoto ya Kristo mpe komele makila na ye na ntina ya kozwa bomoi bozangi suka ya wana bana na biso bakoya alors exaucé Kylian, Jadis, Béatrice, Kevina, Christana, Samuel, Blessy, Pierrette, Walter, Alaïa, Cécilia, Edith, Bako Bénémé, Boussou, Potebaswa, Jokia Christ. Dans la tina wana, babengi yango, kominyo ya yango, do premier kominyo. Pona nini, soki misa esili, boluwe basale, bokosala feti. Pona nini, obana na biso. Bakuli Yesu Kristo bo nzoto, bakuli Yesu Kristo bo makila. Pe bana na biso bazwi, bomoi bozangi talatina ya feti. Talatina ya feti ya mwa. Tokosambela mpona bango, po te likambo oyo ebandi ekoka kosalema mpona bango. Lobi bakoma bayeba kosimba eklesia mpe bakosimba mboka na biso. Oyo azali na matoi ya koyoka.